Nanga, bonjour, bonsoir. J'espère que vous avez bien vu dans news et zanga mama mado. Et waya vida lelo na langi na énergie moko boye. Dieu merci papa titi azana ndako te na lingi na bongisa balcon nanga. Eza ko bongisa te eza salite na lingi na niso wanu kukula ko balcon wani. Bwalo kujima lufuishi po bazalaki ko bongisa awa na se abiso po ngana fanda kana na etage alikolo na etage ngana fanda kana etage ko bandaki ko bongisa awa na se abiso siko esalaki mwa nani lufuishi kwa jiki esalaki lufuishi mingi siko yo esengeli ke na pangosa balcon nanga ezala bien lisusu to pangosa nanu nazata na place ya ko fandela te na balcon nanga po na memaki biloko nyonso ya kala na bwakaki yango po na lingi ke na somba nani kamwa fauteuil ata moko to mibale po na lingi ba étouffement te siko na somba kamwa fauteuil moko ya balcon awa ya ata moko ekokokisa ekozala bien naka mwa table bozo mona tate dika na lakisa bino baya oyo eza kaka kamwa kitu oyo na chawa pona kofandela nanga mais toba kango po eza bien te awa naza na matela nazalaki na baya ndeko nanga bapaya bayake panga pe eza nano na sachet bapaya bayake pa nanga sikoyo tolongolaki matela oyo na nini na garage mais papa tichi nanu tala botala tabino moko basalite eleki tango nga na obongisa balcon na biso mwana nanga yepe ojo mama mimi kwa onde rape na biso kala ndenge afandi azana chambre ya mama na ye rape na biso my daughter. Continue, please. Okay. You are doing amazing. Ko na obandela na place oyo ko nadamo kuse na kokisa leko matakiti bona sala kuna mama mado papa chichi oyo kilisolo tokende malembe DJ tika malembe mama mado azali malembe na motema ya bolingo bana nyonso bazali koganga mama mado tika te kobina papa chichi azali pembeni na esengo TikTok nyonso ezali koyemba mama mado aleki na mboka ntango moi ebimaka na suka ya butu mama mado alamukaka malembe asepeli kotala mwana na ye motame etondi na bolingo bato balobaki ekoleka te kasi nzambe asalaki nzela lelo nyonso bato bazali komona mama mado azali komona alingaka mosala mama seka lisusu mbomo ezali lokola mabina tika mawa nyonso mama mado azali malembe na motema ya bolingo bana nyonso bazali koganga mama mado tika te kobina papa chichi
kobeta maboko bana mikpa bazali koyemba mama mado tolingi yo bavoisin babimina balabala mpona kobina tina tongo sebene emota tokanga mama mado abinga malembe papa shiti zongisa malembe moto nyonso telema mado shiti mado shiti tokobina kino tongo ya hey baya tika bino. Ok, tokomi na suka video na biso. Video lele zeleka simple na la kisabino ndenge na ozwa soin ya balcon nanga. Mais na joue ata soin makasi te. Tambi wani mais quand même na sali mwanda. Merci mingi pour na soutien na bino baya. Kole manga te ba merci eleki pour na za reconnaissance ya ndenge bolinginga ndenge bozinga nazalaki na 0 followers mekalate to kokisa 10,000 followers eza pona makasi na ngate eza na lingi bino mingi baya. Merci beaucoup na boye bachaka ba commentaire zame ambenesha na kula no benta mtapanda. Bye.